speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a échangé ce lundi 10 juin 2024 dans son cabinet de travail avec une délégation de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation. Venus avant tout pour lui présenter leur civilité, ces cadres de la famille politique du chef de l'État ont profité de cette rencontre pour évoquer avec le président de l'Assemblée nationale certains sujets politiques, notamment l'avenir des partis et regroupements politiques ainsi que les associations membres de l'Union sacrée qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité et d'éligibilité fixé par la CENI lors des dernières élections. Au sortir de l'audience, Sylvain Mutombo, président du Rassemblement des démocrates tshisekédistes qui conduisait cette délégation, a parlé d'une rencontre très fructueuse. Nous sommes venus présenter nos civilités au président de l'Assemblée nationale nouvellement élu et aussi présenter notre organisation telle qu'elle est structurée. Et le président Vital Kamerhe a promis son implication totale pour que le parti politique, les regroupements, associations, membres de l'Union sacrée qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité et d'éligibilité puissent être considérés et travailler avec toutes les institutions de la République pour ratisser large et accompagner le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Signalant que les hôtes de Vital Kamerhe lui ont aussi fait part de la création d'une organisation dénommée Comité populaire. Il s'agit, ont-ils fait savoir, d'un parlement de l'Union sacrée extra-parlementaire qui commencera à siéger pour recueillir les désidératas et dénonciations de la population pour en faire part aux décideurs. L'objectif, d'après les initiateurs, est d'accompagner toutes les institutions de la République afin de matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à répondre avant tout aux besoins de la population. Bandanangu liboso na o babengi réarmement moral. Réarmement moral on a fait ça. Nasina loba bino dans la vie la plus mauvaise chose les alaka ko abandonner. To bandi loko abandonner. Pe kozanga kotanga o balobi basin du temps. Persévérance, constance, ndefuta. Combat ya mutu pour une cause juste, UDPS viva. Viva. Et c'est face à rater. Eza na komba ya mutu nde sala ya mutu ya lelo. Il y a eu beaucoup de gens calculer qu'il aime sous na matière de communication, na partie mobilisation, il fallait pas commander tinga. Mais ba bêta calcul te que na banda quelque part. Ba tumsu ba éviter que j'ai payé même chaîne moko ya YouTube pour baya na ba communication na nga na ofuta ba $10. Mais na travail l'air siko elongi na nga ekoti bandaku ya ba congolais na monde ba chaîne ya YouTube ba koma ko senga misusu ba obondela tout ça l'émission. C'est par le travail. Il n'y a jamais eu de rose sans épines. Nous sommes dans un parti traditionnel. Dans un parti traditionnel, il y a Mounene et Zana Obabengi Bakourant. Aujourd'hui, quand il y a PCT na Brazzaville, c'est à peine de ba ministre ya ba jeune ba komi et pas papa Sassou. Ba ministre bazala kaka. Papa wana ba communiste wana PCT wana bango. C'est à peine. Boyebi parti na biso. Poko mata cellulaire o ya passe na UDPS.
ba père ana ya depuis Tshisekedi les pères balinga olongwate au mona ma mutakomi koko mais ako diriger réunion te mais ara cellulaire pour comme la présidence du parti ezalaki foza na parrain babiso tokoma on a grâce yango nde dernièrement na mataki na parlement debout ya limité suite na mambo elekaki ya ba force du progrès kowelela direction nango présidence nango nde babimai babunda na ba 4h du matin na meka koyebisa bango baobunga nzela et force du progrès oyo biso tosalaka parce que le fondateur de force du progrès eza ye mo Etienne Tshisekedi. Pourquoi salaka force du progrès? Il y a eu ce qu'on appelle léthargie à la structure à partie. Pouvoir ezoyate les autres comment robaï des pes viva mais slogan a biso ala qui tenons bon lit des pes vaincra net Jésus revient bientôt mais yezoyate bato ebele balembaki parce que Tshisekedi pour à continuer combat en solo po bato musu baya bwa ba FC Tshisekedi ke biso toke ya biso okota comité central ya MPR ba FC visa to kokate to kufa to Mobutu système ni alaki so amoni oza na mbongo soutenir Tshisekedi so za na entreprise abomi yango ndenga boma ba entreprise ya papa moto banda sa réunion pa na e mukengela Simon aboma entreprise ne na Chikapa ya Will de Pali azo appauvri mais bato ba soutenir Tshisekedi ba pe musu ba ya wa we Tshisekedi to koki na bisote bakenda kokota parce que pour continuer combat il est pesi viva a créé que ba bengi force du progrès na idée ça la action spontanée sporadique groupe ya biso to beta ba action force du progrès ya biso to anda ovanda na TV na sans état d'hygiène tozota la TV tota conférence nationale so mekika olobi biloba loba contre Tshisekedi na minita to tu nazala wapi Leto tu nozala wapi na minita na to comme pas na o to pesio bonjour bonsoir to zongi limité pour comprendre na code ya to pesa ba bonjour bonsoir yé la conférence nationale ba buzo ba mais ba bengue ici ça ne va pas avec instruction ya Rosuelo côté parmi les leçons Tshisekedi d'après ça biso alors que so boké ba manifestation il faut pas piller et ça même na armée ba sodo ba pillera ba zo ba balle perdu ba kufaka les forces du progrès l'évolution nango et perdre de moi ba o ba bengi ba valeur roi na meka ko expliquer ba combattant na limité on était structuré on analysait situation politique et go senga wana mokonzi a parti à celle ça ba bengi les états généraux ya force du progrès pona ezonga parce que oyokaka na betando ike na ba radio force du progrès ba koma na ba cacho et consort il y a eu même mo ba bengi d'autres kuluna reconnus na ba quartier na ba kuluna pour ba se protéger ba matisa drapeau force du progrès pour ba sala ba bavir ba sala ba bengi ki banditisme urbain na ba abete vivre viva les interpellations un parti au pouvoir le secrétaire général Augustin Kabou Alobaki
yango nde eza oyo babengi berceau ya pouvoir, place pouvoir eyalaka. Esengaka ezala na discipline. Bato ebele ndenge na oloba komba ya moto esefasaka te. Le combat paye toujours. Il faut zana histoire na oba bengi combat. Il faut zana histoire. Ba jeune omi ba bazui bukoni na Sénégal bazana histoire. Moko kuna mona wana marche côté musu babi asala babilanga e consort. Bakota bakacho. Toyeba comment to conserver pouvoir. Parti ont fonctionné très bien parce que mokonzi ya mboka apesi confiance et pas Augustin Kabuya. Ils ont fonctionné très bien na ba fait. La majorité na Sénat, la majorité dans l'Assemblée nationale, toi na ba gouverneur, toi na ba députés provinciaux. Et là qu'ici que nous sommes forts à cet instant. Et qu'au Sengani na moment où organiser batu nyonso balongaki na tina ete bakoka koyeba nde nini bisiko bango baza na pouvoir comment bakoki kosoutenir parti pe bazala na conscience ya koyeba ke baposte wana eza ya bango mote bazwa quelqu'un oyo babengi bacombattant. Il y a eu quelqu'un qui est passé dans le pouvoir. Il est passé viva. L'homme de 8 jours. Jekoko Mulumba. Après ça, ba combattant misusu. Ba moyen de transport, ba voiture. Jekoko Mulumba. Andimai na o ya zwaka partage ngona ba combattant misusu. Bamsou bazwa $300 par mois, bamsou bazwa $500 pe na olo ba plus de 20 combattants o yandima ki azwa bango en charge leur à leur gouverneur. Mais lo moi loba inanga ezani et lo komoko aloba inanga ezani soki toza 10 to sala ba arta boye to sunga secrétaire général abi même tozu batuna misate me wa sire ka ko futanda kune ozu en chaque je koko le faisait sans lobela ngwa betela ngombunda. Mais il y a des gens quand ba nommé bango a importer bandegone balai na village. Mosusu abandaki kosala chasse ayebisi tika chasse oyo akoma secrétaire. Mosusu abandaki kosala pêche ayebisi tika pêche oyo akogo. Mosusu abandaki kotimbola muchanga ayebisi yaka na Kinshasa. Encore mpe su Kabila asalela bango pont Lwango atika pont Lwango. Ili alo Muri alo nani so aza Katange alo Mutombo Yav boya Kinshasa so aza Muluba alo Chibwabwa Ilunga boya Kinshasa so aza Mukongo alo Kimbang bato abaye bakombata bakolo pouvoir moye bazwa baposte ezate bato mosusu mpe bazo se permettre kokende plus loin koloba bopesa bakombata misala ebo so bakomi na misala banaye babetela biso maboko tala degré motema mabe oyo eza epa bato oyoke na niveau présidence de la République. Na niveau président de la République, bango basala idéologie ba biso okoti okangi porte.
mingi na président de la République pour akabela combattant bongo amwana combattant qui na on a maraboutage soki soka ko bende bambongo na e président futa ka bango te me balongwa apete kaka mendicité commis très grave na niveau ya parti mendicité otokolo beza fabriqué. Vous avec la société BDN Nettoyage pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Solidarisme tu serais dans le baka. Babisom sous sotozo vivre. Les apona ou babengi bonté à secrétaire général Augustin Kaboul. Avant dia lobi non à Sundaka. Les apona bonté à ba ministre oyo ba Sundaka. Ndeto vivre. Et ba ministre ba yebani. Oyo avandaka kanisio quand même futa tanda. Mais ba misusu non. Biloko tout il fait cesser. Mais koya ko banda kolobela mambo nga lobaki tongo. Makambo lenga na olobela ba combattant que organisons-nous ba poste pe makambo misusu ekokima biso. A oza mutu a désordre. Le l'autre comme l'après-midi à pouvoir deuxième épisode. Ba combattant ba comme la nationale prophète Alain Agresse. Si on organise ba combattant ba présent parlement de Bouboé. Kabunda ya pesi ba au moins $100 batu bo solo la na ba bolobi ke capitale ya Congo ya RDC za Kinshasa na minita ba lobi tel capitale ya RDC za Djibouti na pourquoi ba changer la position. Tous à la conscient nous sommes l'unique association où se réunissent na jour au batu ba yebi. Les nombres ne comptent pas. Les nombres ne comptent pas. Si tu as un caméraman va filmer biso balandaka. Un jour il y aura des documentaires. Pour les réseaux sociaux et inspiratés. Dans l'actualité, Madame Judith, la première ministre a aussi discours programme ensemble. Kwaye biso makanisio ya zanango na confiance au mokonzi mboka pesi. Ba misusu ba na gouvernement ya sama balongwe. Na lobaki que ça ne sert à rien à biso to polémique balongwe po ba miyibi to ba incompétent. Ezaye mo mokonzi mboka nda yebi tina nini alongoli ba. Ba ope ba koti ezati na o mokonzi mboka yebi acheba. Mais ba ope baza retenir ti ba Jean-Pierre Liao. Ba mama Eve Bazaïba. Ba Aimé Bodji. Ba Didier Mudimbi. Ba o baza retenir ba Patrick Mouyaya. Ba Guy Luando.
etc. eza mokonzi ya mboka nde alobi. Mais baoyo basalaki force ya makasi IDPS viva se retrouver te se comporter neti ndeko Eliezer a se comporter. Alobi ke tozwaki badepute ebele mais mokonzi amoni biso te nanu na premier gouvernement oyo tokotumba mboka te. Tutu alobaki Fache kosimba te na kamwa. Il est président de la République. Aza na signature likolo ya basignature nyonso. Tokolobaki Fache abonga deja. Lelo olobe kosimba te. Yasa abonga na ye. Eza biso nde tosouffrir. Na yo muto olobe kosimba te wana. Pe constitution quelque part elobaki soko kota ki okoma président après okoma sénateur à vie. Eza automatique. Aozalaka wabengi sénateur à vie. Ani lo wa perdre te. Biso nde tozo obligé tocha Fati na mabondeli et simba te tozale kenge na mboka. Abete viva. Viva. Les gens sont un peu bizarres et ko simba te. Oh guerre est ndenge zana le topé ma total. Dans la minute tozo loba oyo. Le gouvernement est au sale. Il y a un ministre des Finances oyo ba nommé ayebi pe makambo. Bisika o Nicolas Kazadi asukaki ye akomema ope na liru ya oyo ayebi makambo. Doudou Fouamba. C'est un qualifié, c'est un financier. Basirance Ezebele, Naba Daniel, Mukoko Samba. Basirance Eza, Toza na foi. Par rapport à la guerre à Est, situation politique, il y a guerre à Est, na minute. Mais c'est Kagame Azana Obabengi perte de vitesse. Perte de vitesse, il y a Kagame Abete viva. Viva. Perte de vitesse, il y a Kagame Zadi à quoi? Les a dit dans documentaire au Bomo na ba Colette Brackman. Ba chaîne à Mindele, ba France 24, ba RFI, ba chaîne à Mindele, oh ba soignera image ya criminel Kagame. Basangani basali documentaire si ba crime ya Kagame. Pourquoi Mindele basangani po ba mona ki ke Kagame nde azana so za yo moko aboma. So basali groupe aboma bango nyonso. Pe yeba ke ba chaîne noa so ba journaliste basangani. Ba journaliste le quoi basangani. Ils ont une autorisation ya ba état na ba. Au massacre ya Est comme kocha ba pouvoir wana na difficulté vis-à-vis la société civile na bango. Un criminel ba sele ba visite Rwanda. Ba soigner image na ye. Na minute tolo ba généraux ya Kagame msu ba kimi ba so na Kampala. Chaque jour po biso abisalele leki. Biso ande bisale leki oto avansagi boye oto bomai boye na Rwanda information par rapport na guerre ekopé samate mais ba secret zo bimake bibemende ya ba soldat na bango ezozonga kuna siko opinion babengi ya société ya Rwanda ba omituna to bundela nini tozo bundela nini.
Pe na mboka wana okolobelo misusu te. Documentaire yango eleka na RTNC. Pe en plus ba visite au bomona ya ministre affaires étrangères ya Russie na ba Burkina Faso na interview mokonzi ya mboka alobaki mutu akoki kopekise akopere na Russie te. Interview wana bakata yango baboya kodiffuser yango parti était très fort. Dans le moment où ils sont très vigilants. Ils sont très vigilants dans le cadre de soutenir mon parti Nabiso. Ils sont sala. Parce que la situation sociale est très très difficile dans le moment. Ba pouvoir ouais les cas avant bisoto za pouvoir ba yaki na stratégie moko. Ba bomi Jekamine ba créer ba société moi mike Doudou Mine, Trésor Mine, Job Mine, Justin Mine, ba sali ba société na ba mike. Ba e ba bomi lisu miba. Poulingon, n'en parlons pas. Kilomoto, n'en parlons pas. Donc, ça, tali bien. Au revoir. Économie, là, chez Zabou. On va payer sa Ukraine. Quand là, on va payer sa Ukraine. Dans la même situation. La occupation qui est Ukraine. Vraiment, gouvernement, Mbaloyo, Tosenga, Biso ABT. Nana mona aneti ABT viva. Viva. Balinga ba inventer la roue. Or que tu as besoin na biso. Toyebi ba besoin na biso. Besoin na biso eza na souveraineté alimentaire. Kolia, agro-pastoral. Besoin na biso eza transport. Tomata quand même un peu bien, pas neti bangombe. Besoin na biso eza courant et ala, énergie ala. Banzela ezala, infrastructure. Besoin na biso na yangwana. Des fois on vend d'autres ba TV au mituni. Ba Nigeria ba na ba o ba beki ba usine à raffinerie. Pourquoi pas biso tokoza nango? Toti komono ba découvrir ba nini ya pétrole ya ba gaz. Mais bon, mon Mindele, ils ne veulent pas industrialisation à Congo. Ils ne veulent pas. Maloba tolobaka wabete viva. Viva. Le lobo ka discours ya président ya Kenya. Président Kenya comme avocat ya Paul Kagame. Que guerre wana M23 eza ba congolais eza guerre moko congolais kaka wato yaka nango toloba na bino ke na loba na bino nanu bo Kenya eye awa bola kusanga place Kenya eza na top 10 ya ba armée ba bunda guerre te ba Kenya baza banani ba Kenya baza ba nilotique plus nilotique bako se trahir
yoka maloba ya président ya Kenya. Si bon na baolinga basa conférence ya EAC bachango na vidéo conférence po bamona ke so bakuta ngwe bitumbe ko bimate. Mais ngai na osenga mokonza mboka même à travers vidéo conférence ana a déclaré ka retolongo na biso na EAC ana. Po tina nango ezati. Tina nango ezati. Makambo Kagame azosala aosala ngo su na Burundi. Kuna ezao baobenga baobamba bato na kati ya babisi na kati ya batransport neti bwana na 207 bayeba tieli bino grenade. Kagame moto aosala. C'est lui le déstabilisateur ya sous-région. Toko vanda na ye na communauté moya aza ponani. Vraiment, l'actualité autozan nango na moment oyo. Gouvernement zobi. Côté union sacrée tolobela ba ki batika ba menace ba osala. Ba société la union sacrée ba komi ba capricier. Ba société la union sacrée ba komi ba capricier. PPRD ezalaki na bato awa na FCC baosala bango na bango bapoison oyo erenyani na oyo babengi présidence du parti so nakende me ero nazalaka te me bato mosusu bawelisa ya okende kuna bakanisi ke bato mosusu bauta diaspora baya bakombata neti bango. Ok, bango baza ba feriste ba récupérer do bateau ba il faut ba récupérer ba temps perdu na poto. Ba boma pe ba combattre. Le cas ya ba fumu sabat et consort. Beaucoup de combattants ont été empoisonnés. Parce qu'il y a des gens au baza tout autour à Mokonza Mboka balinga ni chef na biso Augustin Kabuya balinga pe biso ba combattant. Balinga te bo bamona ke biso nde toza boye so toza pembeni na Mokonza Mboka toyebise maki papa lobaki boye balinga biso te ya onde basali système de jeu balobi so okoti kanga porte balinga biso te na kosenga mpona sisa na communauté congolaise partout baza. Travail à makasi pour la guerre ya Est et fait ça à niveau de la société civile ya bamboko bazali. Et la manifestation et la dénonciation il faut continuer. Nous devons continuer à dénoncer mambo yo sama na Est. Nous devons continuer à dénoncer. Mututu aya tieninga kombo na liste. Lelo na benga e batu te. Obenga batu na mambo ya politique. Eza neti ozolinga oforce batu. Babiso to passé bata mo boye. Boko ta réunion à présidence du parti. Obanyango 16h précis là 22h. N'importe ana mutu makolo. Bato bakar babimi ba démarrer ba matina bakar na ba yosko il faut te na 12e mairie na 10e mairie wana ozela bis poya bakota ba mat. D'accord ramasser facilement. Omoni batutu bavanda ba koto te mende ezana batutu.
babimi na bango. Il faut aussi sa matière. Il faut aussi sa matière. Mata jour monté dans un art. Toyeba auto sale. Ata le mbumana eboti te. Mais toza en confiance dans muto asimbi clé ya masolo Augustin Kabuya. Toza en confiance. Po azosala pe mambo yango ya baposte ye mote avandisa commission des ambitions. Aosala tende Kabunda bandai kosala. To Kabunda aosala vraiment banini batu ba déposer ba dossier makambo nga na mona mutu ana obaye mutu asabumize. Ko déposer ba dossier ba otango na enveloppe ba tie scotch ba memeli epane na kingabo ake kosala ngo ye moko. Soka moi ke combattant nationaux alobaka mingi alaka mwa teti ozwa poste te aboma ba poste ya batu misusu na encre correcteur. Atali wake liste wuti wa permanence yango atali moto ya lingate atemsi wa correcteur abibo tsombela encre correcteur abomi kombo a mutu l'esprit made. Ya onde bomona na loba na e. Dans la vie, quand tu veux briller avec les lumières des autres, sache très bien, la lumière à Batouane est aussi dans la cache. Il faut qu'on y ait bas. Il y a pas si nous kaya jekoko a. Engagé ba combattanté. Mais Andima kozwa une dizaine, une vingtaine de combattants. Après ça, va mbongo quand même. Bachata masango la fin du mois. Pas foutata ndaku. Pe kana ewana sala aloba na ngai soto saliango. Tu auras 10 ministres, 10 mandataires à IDPS, to sunga siège. Ezana ba ministre misu ya IDPS ndenge baza wana bango ba ebite au moins ko kabate ndenge ba botai ba mema otina boy donde bazana ba yebi vwa ke ndeza bongai lokwa ba tsenga te mbalo yange si na ba kombata bana place ba ko ya limité ko ba kombata ba website yo vumo ye lisuswa ba misule ba noma ba batika ko nyata tama na ete so banda osa ti dimanche matinée politique ko ala akoyate après siko to mona bango su ba ko moya ba matinée politique ngo lisus baza ebele wana bamiyebi begoïste seja tuna bango abete viva Augustin Kabuya tuna bango mukoni bosi boya boyebisinga na pesa bino balista bakombata po bakesa na bakabine na minonga na boya babiloko boyoka batu misusu nde baoloba neti bajeko eyaka po yinino gamu po yinino gamu toza batu mo baza derrière yo yango nde ezosala bongo bakoloba te batu misusu bagimwa janvito bana badefense lelo bapesa batu misusu baavantage Augustin Kabuya bafacilita batu misusu mambo ebele ne makambo ezosalama babengisi badepute il faut là ta tenue de ville. Il faut là ta tenue de ville. Mais ndeko na dia banza zo ya na chemise.
Et l'arsani, sabotage. Ozalaki na ambition ya ozala gouverneur. Mais situation est sali que batana Daniel Bambou. Ozala l'éternel gouverneur était. Pourquoi me afficher les CG ba comportement mon robot. CG aza mukonzi. CG aza mukonzi. Attitude douance na otalo ya na chemise. Donc Diabanza il faut que aza député provincial na liste à UDPS na compte à mater. À se comporter bien. Na minute c'est Augustin Kaboula, il est incontournable. Il fera son temps et après quelqu'un d'autre viendra régner. Abete viva. Viva. Au bout des manifestations, oh mon konzazo sala, en venant avec une chemise, azane bela ba veste kuna. Il portait des vestes et l'air a manifesté qui ambitionné ya ozala ou ba bengi gouverneur. Peut-être ba tchote na moment où ba ebi quand est-ce que ba yo placer. Pouvoir les années de jeu des dames. Babiso tozangi batu ya okoma ministre. Quand je suis membre de la présidence du parti, c'est que nala de qualifié aux un ministre. Parce que na ki ministère on a mon appel ministre mota sala avion. Bazwaka ba technicien pembeni. Mais l'air notre zuba poste était toko tumbambo kate. Hein? Toko tumbambo kate. C'est les chefs qui placent les pions. Gouvernement a les années de sélection équipe nationale. Ba joueur nyonso bazala une équipe et betaki lobby na équipe X bazala raté. Ya sikape bayaka. Ya onde tomoy ba Doudou Fwamba baye. Ya sikape bayaka. Mais batika la peine na sélection mo boye ya bato akala. Tolinga tokota na ba polémique mo inutile. Le message nanga lelo eza même na ba base à IDPS partout na ba province. Tout le cas des fois pour se supporter. Parce que dans le moment où ceux qui ont mis la division en 4 nabiso, sachez très bien on va perdre le pouvoir en 2018. En 2028. Dans le moment où ceux qui ont mis la division en 4 nabiso, ils vont perdre le pouvoir en 2028. Ils perdre. Il y a des gens dans le lobby, il y a des gens.